na ba comédien na basi autant c'est madame Belvana c'est que le rôle X le rôle Dina le rôle Cardozo ba batika to le ba ma biso mikolo ba ma milo to le ba ma biso ba ma ni biasi to le rôle ba mama biso kalunga ba mama top to le rôle bango to zo mo panja autant ça Messi Belvana le rôle ba to souta ba le rôle nan ende basila na nani asani ça la film oyo autant ngona bana papa oyo ka soni ta ya Sony le film à Bella on continue à Bella production le film à belle vie attends semble la rater OK na no dimanche église mais ça on continue à film à belle vie et puis ça pour ça ensemble on soit leçon ya makasi na loba no yebisanga ba film o ba mode ba koma ba scénario ba mode ba sala à part ko lia fufu pas pesa ba personne à part ko lia fufu Voilà que ça montre comment nini égoïste. Comment on est foufou on a 10 boules mobo kabwana bat. Mais on est des styles na ça le loka malonga mokile landa. OK. yango moni le Belva za exemple à suivre ba Cardozo baye ba Nina na baye ba Grâce Uzo baye parce que ba moni visa malamu pas belle. Ba Davina ko appelle lolo. Baye. OK. Ce que yebisanga baza ba exemple à suivre balandina. Belle vite. OK vraiment. Mais si la mutabote eza Belvina yebi angote. Pour si la si la lelo oyo, Belva jouer c'est asimbi boy. Voici ma fille, si la Bissalo, Beckham, Pomba Sen, la personne à combo. Et ça, papa l'ombete. Bon, papa l'ombete, t'as pensé combat Beckham. Nous avons pensé combat Beckham, Pomba Sen, c'est belle vie. Nous avons pensé au film, nous avons pensé au rôle. Nous avons pensé au combo, nous avons pensé au maboro. Oh, bon, on va y bien. Mais Babi Mère a billet cher, hein? Ah, bah tu billet $10. Oh, ils ont $10. Oh, billet ça $10. Ah, les choses ont formation ma bé. Oh, billet ça $30 VIP, $10 c'est pour tout le monde. Eh, mais faut qu'on tient billet $300 batboya. Ouais. Mais faut qu'on tient billet $500 batboya, ça plein batboya. Mais quand on fait ça la matin, nous battre billet cher pour battre soir. Azan attend tient billet cher, belle va azana humanisme. OK. Elle va bien si la tournée c'est pas majeur parce que elle va abaye ko commet pas majeur zolo. A tourner film na ben ici à tourner. Film si le temps a commis atali mwana mokie oyo. Azo produire en plus na njondi. Abi boni na yana na groupe Simba. Pas muta même Belleville na groupe Simba c'est si là. OK. Voilà. Ozo mona parce que à mona Belleville et pas major découvrir Belleville et pas major zolo la film à Belleville et moko ayo le ko invité si la pas retourner la groupe Simba si la amemani na groupe Simba mais Belleville na groupe Simba après ça implique la groupe Simba ba film belé le cas la groupe Simba oh ici la joueur principal ba film à Belleville abouya a koufela ki grand frère aba une contribution ba comédien bon ya kango na contribution Gabriel Azwaki oh c'est qui c'est comme c'est mon roti awa tampo limwe na seconde ni na limwe tampo et limwe Gabriel na verre pas belle vie oh après kaka biso nyo tozana mutu na mutu filmer autorité morale na ototala kaso apezaka kozwa belle vie totala na matanga Richard oyo Thérèse azala ba femme ba filmer yo Gabriel bato no ba filmer yo oyo sila zala kaka na bato no soki bokosa be pa belle vie ya na yebiso oto sala mwana na MK afukamaki afukama na miso ya bato. Salut chers internautes et salut à tous les abonnés de Vision Plus TV RDC officiel. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne et puis abonnez aussi encore à Mwana Tsuka Family Bota. À place où vous avez news ou tellement de théâtre, vraiment où vous avez certifié. Et puis merci à Montréal et à ma caméra 3 fois mobile, il y a 7 fois et Salaka vraiment kitoko. Merci à la patronne Bella Dinganga. Merci à maître Serge Loukemba et puis merci encore à Blaise Malanda Showbez wana balobi staff Bella Dinganga et puis tout le monde Nana Lukuji
copine ya Claudine Bolenge balobi rozomona nana lukuji carrément omoni Claudine Bolenge. Merci na maître Zololo staff wana ya Paris staff Europe ya Bella Dinganga. Merci encore à mon vieux Ange Mwamba, l'ambassadeur. Bon séjour, on a Katsaki, mon vieux. Toujours CP à chaque fois. Toujours Zalanayo. Merci à mon vieux Pichou Limo, père de la charité depuis Grenoble. Balobi Soza à Grenoble, à chaque fois. Contactez le numéro de la télévision pour gérer bien la ville de Grenoble, la France. Contactez Pichou Limo, père de la charité. Et puis merci encore à Carmeline Missamou. Maman sociale, moi ça va français depuis Suisse. Il y a ma fille à MKS, la main dédiée. Donc l'actualité nous oblige, oui c'est bien moi votre humble serviteur, Lebrun Kigoma. Actualité, oh tu es le bon le tout changé pour tourner dans ma théâtre. Mon message dans la chaîne, ma musique, mon théâtre. Par rapport et puis mes condoléances d'abord premièrement ma famille comédie, sur la famille comédie. Peut-être Ndabiso papa Nabiso ya Nabiso Richard Mukoko et puis mes condoléances na famille biologique naé et puis mes condoléances dans les Congolais tout parce que as artiste congolais autopèdre naé na demande na bino babonné Nabiso na lobaki lelo na kozala nga moko te na plateau Nabiso na kozala na moko ya moi na famille libota oyo bomesana naé à chaque fois bosa ba télévision na bino asolola bien Tantine Moura solola bien na kombo ya Bianca Zanga pour partager nos noms par rapport aux hommes n'a pas liwa mais la polémique ezoya babituma na matanga au matanga comme ya welela ba question de réponse ba droit de réponse donc tous comprendre na demande na bino ba abonner na biso et puis na ba téléspectateur botala na biso na baki na kozalanga moroté il faut nous en inviter na on a kombo ya Bianca Zanga Montréal 3 fois mobile cette fois nous consultons le même langage je l'ai déjà invité na nga oyo mazana pour partager moi muke Bianca Zanga bonjour. Bonjour les brins et bonjour à la mélomane tout au Banirabiso. Bon dimanche la famille de Bota Mobimba et na mon Poutine de l'écriture Bedina Kandi Bellevue Télévision VIP International la reine mère maman Mokonzi et merci beaucoup à la maman chérie à moi aussi, un grand merci à Mamie Tadine de Belgique, merci à la grande H, Maman Sakina, merci à Sylvine Jolie, Maman José de Sabis, Maman Claudine Bocatola, un grand merci aussi à Maman Aniba Super, Maman Germaine Makese, Maman Germaine Midi, merci à Maman Aniba Super, Maman Aningo Yamputu, Maman Ewina et Evelyne Duchesse Tunani, Yangoana Babi, Boni Boni Basangwa Papa, la Bisso Rombo Tunani, vraiment la famille Tunani, Mobina Yangoana. Et joyeux anniversaire à Renate Kitenge, merci à Nano de Mungengo, un grand merci aussi à Davina Apoa, Apoalisation, Babi, le bras de question à yo et puis Biano Anga. Vraiment, la question est à Biano Zayo, mais la santé, on voit tout le monde, tout le message qu'on peut pas avoir. Odette Lessa. Odette Lessa, maman, la Céline. Il y a des gens qui ne m'ont rappelé, Odette Lessa, maman, la Céline. Vraiment, on a ce que grand cœur à parler, vraiment. Il y a vraiment, maman Suisse, on a vraiment un grand cœur à parler. Vraiment, il y a Ndaku, donc, Ndaku mort, vraiment, grand cœur propre. Odette Lessa. Ok, merci à toi, Odette Lessa, depuis Suisse, vraiment. Bien qu'à l'actualité, tout ça, j'espère que notre monde Simon Wazaki cher, Wazaki grand frère, Wazaki papa, Wazaki Nyoso, Richard Mukoko. Moi d'abord la famille biologique et puis la famille artistique et la comédienne. D'abord, on a courage dans la famille parce que il y a Richard Sanga malade des haïtés. Il y a Richard habilité. Ils ont craqué Batounia surtout Moutabimaka, Bimé Azoninda Kozon Azoninda Kwasala crise. Et le Ramadé Zalaki. Kwazaki est mort dans Ndaku. Ah bon? Richard a pris premier jour, deuxième jour, troisième. À ça dit 2 jours dans Ndaku. Et puis troisième jour, il 2 jours, déjà ici. À cette crise, pas dans mon hôpital, à Koufa déjà. Donc, moni babobarto au battement le baquet non c'est faux et archi faux parce que il y a tonton Richard Atikal Obelate. Ok. Habilité que il y a mutu passi, il y a boye, au souci, au tension. Ça c'est la crise bon.
nani pe nzamba a permettre que natika biso c'est ça. Donc c'est ça vraiment nzamba mutapé ça appuyer mutazwaka vraiment esika molimo ya papa na biso Richard Mukoko eza épée manakinya vraiment et puis j'espère que non molimo ne vraiment faut appeler na kolo vraiment pour ça va bien. Malgré ça etozo ya toyambi biakazanga ba na annoncer na ba abonné na biso na ba téléspectateurs ba partout dans le monde ba mona bien que non présence à biakazanga eza de la famille libota normalement donc avant to kota non ba point moko mike to touchaka boni na sango ya maman David Kandi. Ah oui, Poutine ça va, Poutine de recruter vraiment ça va. Tu dis ce sous film Mon aîné Zawana. Pardon, tu sais nini? Mon aîné, OK, aux actuels na chef. Ils ont vraiment si quoi to là on a kacha bela production. Na bisa ka ba meloma na biso to bossa na te to un événement na biso ya Musuni le 29 mars na showbiz. En tout cas venir nombreux boya et belé mo bondo donc c'est bon le quoi ba boya le quoi mo bondo. C'est bon le quoi ba warrior donc boya na système aigle. C'est bon le quoi là il y a Totorino il y a Spiritas héritier Dogan et c'est bon le cas ba Wengeman boya la système a Wenge musique à maison mère BCBG donc bo sangana vraiment boya et bo sana te boya le cola Ibra Tampiana boya le cola Mope Fabregas boya le quoi bina filé donc boya vraiment na rythme il y a ba Robin Mundibu donc bo sangana boya mo bondo parce que le 29 wana zo ça arrivé à mon Nzambe. Le showbiz est à tomber, le showbiz est à la boue, mais comme ça on boit. Le baby mère a billet cher, hein? Ah, bah tu billet $10. Oh, ils ont $10. Le billet c'est $10. Ah, les choses ont une information ma bé. Oh, billet c'est $30 VIP, $10 c'est pour tout le monde. Eh, mais il faut qu'on ait billet $300 batboya. Ouais. Mais il faut qu'on ait billet $500 batboya, ça a plein batboya. Mais comme c'est ça la matin, nous battons billet cher pour battre soir. Azan attend billet cher, Belva azana humanisme. OK. Belva dit que pour le moment na mboka na biso mututu azana poste à participer à l'événement na yi. On t'a billet cher pour année. OK. Parce que ceux qui partent $20, bateau to yebi ba oya. Il y a $100. Il y a non, il y a ça batboya kaka. OK. Mais pour plein de gens qui ont une belle vie, tous les événements qui sont le DA, on est circulé. Tu as l'événement, tu as la niveau ça. Tu as comment? Tu as un événement, plus tu as la tout. Pardon? Plus tu as la consolation de bébé, plus tu as la micrate. Ouais, banane. Mais attention, Nini. Plus tu as la papa. Tu es comment? Mais quand tu as comment, on a vraiment tout mollo par rapport à ça. Nous avons un esprit bordi. Tu es biso bordi. Biso tu vas entendre parce que Madame Belleville a un exemple à suivre. Madame Belleville a un exemplaire. Elle raconte au Vanda. On va calculer bateau c'est juste que on ne mélange pas le patron et le domestique quand même. Non, ça patron dans domestique. Ah, mais pour le moment, attends, le moment on a Madame Belleville, il y a des comédie na basi. Autant c'est Madame Belleville. C'est le rôle X, le rôle Dino, le rôle Cardozo. Bon, bah, tu as le rôle maman biso Mikolo, maman Milo, le rôle maman biso, hein, maman Nibia Sibiasi, le rôle maman biso Kalunga, maman Top, le rôle Bango. Tous nous pensons, autant ça laisse Belleville. Le rôle va te soutenir. Le rôle est nan. Il est Basila. Na nani? Asani. Ah? Mais si la mutabote est Belleville, il est bien noté. Oh, pour si là, ça si la lélo, mais elle va jouer, c'est Assimé Boy. Voici ma fille, Sila Bissalo, Bekam, Pomba Sen, la personne à combo. Et ça, papa l'ombete. Bon, papa l'ombete, t'as pensé combat Bekam. Nous avons pensé combat Bekam, Pomba Sen, c'est belle vie. N'a pensé au film, n'a pensé au rôle. N'a pensé à combo, n'a savé le mabo, on a. Oh, bon, on a eu bien monté. Mais tout va bien, on a belle vie, t'as beau, c'est là. SB, les amours, on a belle vie. Donc, quand on a qui n'a pas bien ma casse, non, mon émission qui n'a bordi. Est-ce que on a bon, on a téléspectateur, on a la biso, on a abonné la biso chaîne, on a la biso. Bon commentaire, bon sa réponse là, commentaire par rapport à ya dit oyo, ya kaza ngazo. Mais c'est pas chose vraie. Ba où t'es papa. Ba où t'es placement, t'es pas 5 ans à 7 ans. Jusqu'au banine, moi la 5 ans même t'as bota moi la 7 ans.
5 à 7 ans. Oh, pendant 5 à 7 ans. Mais vu 7 ans. Nana kuta mtu na groupe Simba. Là kuta na groupe Simba. Si la kena ko tourner pas major na film à belle vie. OK. Comme moi na muki oyo asali scénario. Moi na muki oyo asali casting. Moi na muki oyo azo diriger tournage avant de tourner toi tu es qui là? Donc aya kuti ba maman ça ma moko bo. Akuta belle vie pas major, belle vie benga sila na tournage pas major parce que belle vie ba ko commettre pas major zolo zolo. A tourner film na bengi si ya tourner film ko si le temps a commis atali mwana mokie oyo azo produire plus na njonzi abi boni na yana na groupe Simba pour muta même belle vie na groupe Simba c'est si là. OK. Voilà. Osomona parce que à mon belle vie et pas major découvert belle vie na major. Et pas major zolo la film na belle vie et moko. Ayo le ko invité. S'il n'a pas retourné dans le groupe Simba, s'il a amené dans le groupe Simba, mais Belva est dans le groupe Simba, après ça implique dans le groupe Simba. Ma film belé le cas dans le groupe Simba, oh ici le joueur principal, ma film Belvi. Donc si je comprends bien donc Belvi, yem ta benga sila na film non sila benga Belvi na film. Il y a bisanga bana SB et bana SB dans la SB. Aussi mon Belvi a participé dans ma film na sila. Mais bilonga sila na Belvi kande zali. To babola to tourner ça y ça nini? To tourner ça moi na classe na uniforme. To bini ça ma job comédie. To bini ça école comédie. Non, Belvi a tourner ça mututu. Na bela wana. OK. Ozomona. Donc ça ni kambu. Belva qui na conscience. OK. Belva yeba ke lo ni na so na cause la sienne. Et lui le balango te comme les ancienneté qui ancienneté na bango contente pas bela. Basa ni na qui ancienneté na bango. Oh no ba wela kana bango baza ancien bango na ba modé. Te modé komani, to ya lula komani. Ah ya modé komani ni kansanga tout monde. Yo yebisanga zera non, to que la logique des choses. Yebisanga film ya modé simekoli. Tozi kama micho asaisa iwana tozi tozi na éducation est-ce que film est moko tozi na tournoi tournoi mais conception tout le monde est différent très différent ça la film oyo oto ngona bana papa oyo ka soni ta oyo bangu na soni le film a bella on continue à bella production le film a belle vie attends semble la rater OK na no dimanche église mais ça on continue à film a belle vie et puis ça pour ça ensemble on soit leçon ya makasi na loba no yebisanga ba film o ba mode ba koma ba scénario ba mode ba sala apa ko lia fufu pa pesa ba personne apa ko lia fufu ba na mutu comment ko koma nini égoïste. Comment on est fufu on a 10 boules moboka bwana bato mais on est des style na ça le loka malonga mokile landa. OK yango moni le Belva za exemple à suivre ba Cardozo ba ye ba Nina na ba ye ba Grâce Uzo ba ye parce que ba moni vision malamu pas belle ba Davina ko appeler lolo ba ye OK ce que yebisanga ba za exemple à suivre balandi na belle vite. OK vraiment balandi belle vie biakasanga tozo to vana na côté ya mambo ba film parce que constant na na sala par rapport à ba titre ya ba film ya belle vie Kandi la patrona na salut place azali na mona ya ba titre non ni titre o tsolo ba oza pour le moment na chaîne film oza ya nanga monene mon pardon monene donc ba titre et le baradé belé par rapport parce que total la chaîne nyonso total titre mais tout le monde a mingi na Belvi Kandi TV il y a ba titre mon senti autant titre et pression et continue à recherche et tu ne recherches au Luka mais ça veut dire quoi titre on peut raisonner nini pourquoi mingi ba titre na nanu ils sont différents il y a ba artiste mususu na oyo bisayo Belvi a un exemple à suivre Belvi ko chat nini te que titre malade o sube la patte malade o sube la patte ya ba maman na biso ba boko biso na mikate ba maman na biso va na école de navigation
Ouais, maman na kauka, maman na biso boko biso na poto na mikate. Poto ngai. Maman na biso na carte code de navigation bato bela kauka ba dama mikate na biso. Siko lelo ngana sa lelo mo sa titre mombe soube la pâte. Oli que la bomi ko bato na lelo so mikate te franchement. Mais tout le monde a artiste ce monde c'est la titre nani. Ozomona, c'est la pesa leçon te. Non non ban au pire leçon mais yo soube la pâte. C'est quoi ça? Mais ils ont appuyé. Ça la film, ça titre le quoi là, ma belle-mère. Ok. Ça titre le quoi Pissom. Ça titre le quoi Josué. Ça titre le quoi là, éducation. Ok. Ça titre le quoi Vonex. Ozomona et puis ça monte goût au côté de la film. Donc ça me tout la Bible. Oui, yo te film soube la pâte, au titre soube la pâte, mais c'est quoi? Yango bata sensi yango bazarate. Bata sensi ne bazarate monde na bisa yo tsai awa bon bakanga na puza ti lelo. OK. Ozomona, siko boni mutu a soube la pâte. Et apparemment les sensi on a basé 4 ans en musique et mais faut malande là. Papa me Christian Bosembe. Mais faut lande la sensi autant mutu ya soube la pâte maman mikate. Papa Christian Bosembe ya mikate te. Alors mikate ce que boni battement bazala pour osali ba personne ba maman oyo ba olamba mikate. Ba ça musaba beaucoup le là-bas. Bana voilà. OK. Ozomona. Ce que la place belva le kaka sila. La place belva le kaka sila. Pour ça semblater les brins. Pour ça la semblater. Belva ne critique ko barre sila. Non, on a enchaîné, on papa na biso Constant Mutamba. Avant de ma belle-vie, de faire à belle-vie, là, si la dictée. Et devant le souk à moi, place du corps qui est au monde, ni au senti batou, baoyemba. Au moment où on a combat Gido, tu goût on a combat Gido des acres. Au taqueté, lui appelle ça Chido. Et copine, qu'est-ce que gagne? Chido, tala, à quoi j'y si la dernière mot, à bon, ma si la mouana tatami, la plus longue bonité. Mais apparemment, différence comme tout le monde. Il faut qu'on ait un téléphone parce que si la robe est à louler. Et là, on a une louba. Par rapport à Nani. La robe est à louler. C'est un solo. Beaucoup à commenter dans comme la il y a louler. On continue de me casser la question maintenant. Parce que la différence est à la côté. Maman Belvier monte à Komara. Mais côté, on a mis à Komara. Ce temps-là, quand le gars a louler. Tellement un film à Kala, un film à Kala, il était pas dans Bango, les chrétiens, il est dans le bon. Au moins, un titre à français. Banéa n'est pas Kenda naï. O yalo la akasukula tu. Akasukula te banéa la Kenda moi la soube la pâte ya. OK. Comment ça semblant te des fois tu vas dicter ba mi balé ba moto li ba téléphone boko masiko. To ba nana le kana ina e nanya mataka mire. Pourtant ou belle vie azo tanga. Ba baza kuna e nana li akibiloko bato kindobika e ba papa la biso kuna. Bato bano babanga te bazo babi ngana lingi yo boni yo komi kopesa ozo banga te papa mokolo bongo on a besoin dans la classe TBC diliki ngani yo kanga mele nenge na kolela blandi ozo banga ta mama BBC wantaka na agini ce qu'il faut comprendre ozo mona baza ligne moko na bekumani toko ninga obanga ta mbinga mama wana te okende na mibali na bango no yebiso ya kosala basamba na belle va dans la classe dit moko lelo na comprendre yo te ko maîtriser te ils ont obité l'autre les abato grandeur ya belle vie wana belle va na ina otanga bango kuna na ba eko ningana ningana ko nazo yebiso ekumani ezomona baza kosala sama ya koloba boyema ye moko kubuka makolo poussière wana ekumani j'ai beaucoup la baade ati ekumani te j'ai beaucoup la kufa yete ekumani ekumani te bon réalité ekumani fait beaucoup j'ai besoin de ekumani aïe bon abonné parce qu'on a biso
Donc on a un message comment nena. Aïe. Comment t'es? Il est biso. Pardon? Comment t'es? Ah. Bien que ça le binet. Té, bosunga ngai ba téléspectateurs ba abonnés. Bosunga tela ba commentaire et comment nina tel po. Non qu'on maîtriser bien kazanga té vraiment pour aïe vraiment. Bien kazanga. Qu'est-ce que ça na Belleville TV ce qu'on a mis sur na 40 épisode. Deuxième épisode le deuxième épisode. OK. Donc abonné au Belleville TV ba landa et le côté à 16h30 OK voilà. Tout le monde qui moi de ça de nous les cas qui na matanga ya papa Richard Mukoko tout le monde qui ba bitumba balobi famille botaniti matanga nezara ya bino ezaya batu musute ezaya ba elwana te et puis papa Richard Mukoko so lelo azongisi molimo ne pas nkolo famille bota pesa na sima ya liwana par rapport azo kota suna ba film te est-ce vrai ou faux on est bilo azuma au moins mutu so mutu nzoto eleki mutu eleki nzoto et comment même ça mutu be mutu ya suna raisonnement te mutu eleki zuma tellement mutu eleki munene zuma bo raisonner te quand yo so le baké Richard Mukoko a confié ni azaki négligé film à porte film à porte aussi avant mon aîné Richard Mukoko a joué. Ah bon? Oui, tu as papa Richard na film ya biso ya porte a auto tourné film tout et c'est casting tout et c'est un personnage personnage nyonso c'est un mututé ozomona quand on sala casting na film na il faut na ta l'histoire peut-être nini oyo c'est ni the best non tu les brete parce que c'est ni the best ce que faut y barape na bela bato bavanda raté azaka à 100% théâtre té mingi ba ta job. OK. Papa Richard azaki trop musala. Quand mobela comme il a posé il y a papa na biso Richard. Tant il y a mon papa Richard a monique non moment ce qu'on a zongi la scène. A zongi scène nzamba ko permettre papa na biso atika biso. Avec une négligé parce que la ki muta musala. Aga muta nzala ta. Bon à part théâtre ils ont travaillé. Ils ont travaillé quelque part. On a travaillé quelque part. Ozomona. On a travaillé quelque part. Mais il y a moté muta na ko empêcher que Belleville a Richard Mukoko na scène non il y a qui musala papa Richard aza mutaba na sala era musala mais tant moi qui peut ka la temps libre na ye ayo kozonga na scène et na nzam comment na ndenge pe nzamba permettre à azala susute nzamba je ce que yo ono na TV le quoi qui zenga zuma o le bali ni ya zuma que Eroloba au Belleville ce que papa Richard a confié et pour na Belleville à nani na mboko Belleville face à ni pour la comédien Belleville na ma Denise et puis pourquoi ça va comédien vraiment tiki la carte Belleville quand même muta malamu na ele ki ozomona papa Richard a confié qui te tike na morgue tala oyo biloko mosusu le bon na sabino il faut botar en autant bo ça des missions il faut défendre bateau bo ça ba valeur. OK yo kanisi lelo ndeko na biso moi si la bisalo bateau ba tourner pas na SB yalo la kufela papa est-ce que moi ba que no yalo le na SB ba ati yalo la kufela papa contribution za raté non y a biso hein voilà yalule na SB ozomona azaki eloko moko bonheur na bakute kazaki eloko te azaki eloko moko boye o il fallait sila kange awa normalement ozomona yalule akenda kokota banyongo po yebeke je travaille quelque part na ozambongo na nga bafuta banyongo batamatanga si bakoma bato musu bakoma bakole yalule neti kola pantalon ekende chemise katana pona banyongo yelo akota ka kunda tata akunda papa na siko yebisanga boni papa Richard akoti aza na morgue à 50 ans c'est grâce à madame Belleville pourtant akie amoni déjà sala ndenge za babité grand frère nanga ko lekisa nuit awate
mais sila osala yango te bamelina wana batournaka epa sila yebisa biso melina akufena ya petite sœur nomona sila azalaki na matanga na bango mama marie elena joana SB akufela mwana mwasi ya mokolo monaki sila mais quoi arrivé pe kaza déplacement tikako yo matanga ne tozalaka na déplacement matanga tu eleka yo ozalaka na déplacement za na humanisme fali ayemba ok eloko ezoboma bango humanisme eza te ozomona yango moni belvia banoleka kasila bango nyonso tu wana baotya minoko bateresia bagabriel wana bango tu basala nini bango tu babel merci belvie gabriel akufelaki grand frère bayeli contribution bacomédie aboyaki yango na contribution gabriel azwaki oyo esekisi ekomisi monoko ti awa tampo elimwe ye na seconde nini elimwe tampo elimwe gabriel enveloppe ya belvie apesaki ye contribution eza vrai na mona ngote nani oyo Gabriel aboya contribution ya bacomédie azo enveloppe à Belleville enveloppe qui pèse mais erolo baboye car il va les mêmes personnes wana Thérèse ayela biso na TV ngai mukolo moko te na bengo la patrona tu es consciente alobi yango na 12h juste na 5 vidéo bimi Belinda Belleville TV la patrona nauti tournage na ndaka Belleville vraiment la patrona na kamwe Ronel la tuni Ronel kosi Ronel abi oui biso a déjà salaire c'est mata Thérèse Yesusu mena masoki mashama menu makila ya mino nanga mususu na kobwaka mais na boka te na komela na ziku plan enveloppe na kesa la film yo so mona Thérèse na TV akomisi sur enveloppe na to zongo pas sila kabaka ye akaba te so akaba ba misule ba tonga ke point misule tonga ye mayele te baolinga basala comparaison ya sila na mabo mengo bakambo mabo mengo za sila sila bamai mabanga mabo mengo baobambe mabanga na bawenza matete bagambela so amoni mabanga rôle na ye kaka sila sani mais bavant na kiti bafinga mabo mengo kala bato bazobanga na passer de la foi te omo bata sila très impoli yango moni bapede baza pembeni na ye balésibien bapembeni na ye bata mabe bazaka pembeni na ye bapede na balésibien boyebisanga baresi aza nani mur aza nani lekechi aza nani lekara aza nani mibali ti oyo azaka na victoire aza nani mosu aza pembeni ka ana avenue boyebisanga baa banani bamibali te tuna babo tonton ya tika bamadame makasi basimisaka bango bamiri tika tofanda yaya tika bamadame na basaki towelaka na bango basaki bawelaka na basi na bango na bametro basaki kosala maseki ta ok biaka zanga tomonaki ngomba oyo mama Belva mataki ngomba wa mataki tomonaki bavideo nesekilaki toyebi te mare azuma jeep na ya kitoko ya monene ozaka nango atiki yango amatima ngomba sango ngomba na vraimen makolo toyebi te ezalaki kaka mpona matalana to ezalaki kaka mpo aimpressionner public ou comment humanisme eza pa Belleville fale ayemba humanisme soki oza na humanisme te na mokili okosunga te na émission na ba 2012 nalinga oluka mosala na efomi nazalaka gayare nani baboyanga na efomi monene nazalaka na papa mo papa gi ye moto asalaka nga baretenir nga na efomi yabisa bienvenu efomi yabipesa ye chance ozomona batalaka te batali tai na ngai te mais abi te totala tai te topesa chance ozomona nazalaka parmi batravailleuse nyonso efomi moto alekanga na ndira sa mosala azala te voilà yango eza pa Belleville ata tosala théâtre physique na nzoto tosalaka bien Belleville asalaka physique bavideo ya Belleville ecirculaka Belleville aza na physique aotravaille à chaque fois tala liranso Belleville azalaki nango ngomba sana wana ososila ameki ka makolo esili makolo tene oyoka badumaka nkoli ya soso ata kutango eza minene ozomona Belleville azobeta ngomba wana dada ya sanana azomata ngo azokenda ngo donc
naoye biso ona bana mibali misusu kutu bakomata ngomba wana te omona biso tu nano za moto notre autorité morale aza makolo sikoyo mata moto biso tout na cadre physique ok jeep na pe ko mata na ngope ya webi mata ko na bité pona ya Richard Mukongo na mata sana makolo si lo sala ngote ok aoya pété nepe matanga ya Richard Iwe pe ndenge ke bima na 50 si lo ya te aza te beto cha défi to beta eloko ngo sikope ezo jebi pe ezo loba matanga ngo bino ne famille bote comme ndé ya bino ok papa Richard Zaki artiste comédien azaki artiste oyo alors samsara mikolo to chekaka biso nyo tozana mutu na mutu filmer autorité morale na ototala kaso apezaka kozwa belle vite totala na matanga Richard oyo Thérèse azala bafami bafilme yo Gabriel bato no bafilme yo oyo sila zala kaka na bato no soki bokosali boyepa belle vie ya na oyebi so oyo tosala mwana na MK afukamaki afukama na miso ya bato bozokana ngo oyebi so komeko filme belle vie te yo mpenza koza moto ya succès bafilme bafami no balanda yo bato no bafilme koya pembe na belle vie te ok mais on a été donné batcha Belleville na minatite batcha style ya buke le cas dessin animé Belleville tala ya munene soyo lobani mutabonga ba c'est on a concession ya ba monteur na ba moko ok toujours chité déjà tout bien quand on trouve chité l'émission parce que TV zangonga toujours oui la simangonga tout le monde qui remise à ba trophée oyo Maman Belleville Kandi Asalaki a remetté qui artiste et comédien semaine passée tout le monde a et puis tout ça en préparation il y a le 29 mars sur la sanité na showbiz donc comment on a remise à ba trophée na ko zo couper ça là artiste tout le monde a eu papa sage américain qui trophée à fidélité ou pour ceux qui n'ont sanité papa sage pasteur patron tout le monde a battu belé ba soit qui ba Cardozo mille esprit yo tala qui on a artistique kozala na organisation bongo omona na sale pezaka tala biema ebalami na sale ozomona baroba misuni yaki wana baensemble ya misuni basaki baroba misuni epuis batrofa misuni naoloba na yo donc bela topesaki goût en tout cas ezalaki comment bela production te mutu asalaki yango ezalaki batu oyo bafano batalaka bafilme ya bavotaki parmi baartère baactrice oyo bajouaki na 2024 na bela production tomonaki Vini azwaki tomonaki Karine Amado azwaki tomonaki Dakos azwi Décor azwi Davina Apo azwaki Linda azwaki Tegra azwi Maria Longonda azwaki papa Mso Serge azwaki donc maman ya biso Marlène azwaki il y a plein de gens au bazaki ba trophée parce que dans 2024 reconnaître valeur à mutu to mutu za na bon moyi et mais nous vivons reconnaître valeur ya mutu et comme na ba moment moto mutu akufi to comme il azaki malamu azaki vraiment problématique te azaki malamu te reconnaître mutu yango moni Davina Apwa akati abi bino bato bo petera bato ba trophée bo reconnaître ngaïté parce que déjà ici la bella madame Belleville bella production et reconnaître Davina Apwa moko asali alakisi ba savoir fait na ye quoi ozomona ba savoir faire na bela yango moni ba reconnaître azu trophée wana ba pesi sikoyo mais batuno bana ko batuno bana banye chèque na wana eza kosa le cas eza problème te to asimango eza vrai il y a problème te to il y a $200,000 il y a problème te ce qu'il faut tant Davina après est-ce que ce mois de Jeep Davina tambola nango mutana facilité on ba Jeep ya ba $70,000 si on pas kabela mutata ata 30,000 euros to 200 to 100,000 euros pesé ta on va tout combien on Davina zoaka en charge tout ça va semblant Davina na zando azana combien ana 7,000 travailleurs pardon combien 7,000
oya futaka na Lubumbashi baza na Dubai baza awa baza braza koloba te na zando na biso azana combien de maisons d'habillement le to moni série ne famille Okapi pe yeke dans les bons bana bela mais kuna pe ne ba msupe ba fongoli ba chaîne il y a pe la makambo mamla bango te balala Ok, merci vraiment, merci Balala. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Aimez, partagez, commentez, likez et comme ça, vraiment bien. Minimum, tout ça, on a abonné, on a téléspectateurs, tout ça, on a abonné, tout ça, on a abonné, il y a côté la émission, vidéo, et bandelitis, souka, il y a commenter, il y a partager, vraiment et comme ça va bien. Bien, Kazanga, tout ça qui est dans souka, bah, fanatique, il y a. Belvi Kambi et puis là fanatique tout dans la famille bota tout partout dans le monde on a date le 29 mars na Showbiz pour vous que le baronne donc en tout cas là on a eu ça va mélomane na biso 8 ans matanga mais événement na biso ça les APK nini maintenir la date na biso il y a le 29 mars en tout cas on a la cité et puis notre rendez-vous le 30 mars bobo ça na hôtel dans la combacage le 30 mars dans le 29 événement ici le 30 mars on reçoit la conférence de presse donc vous allez voir pour vous en il faut battre faut pas comprendre valeur à belle vie et tu peux répondre mais tout le monde c'est classe le 1er janvier il y a le 30 mars nous répondre donc en tout cas je vais retenir car que la production ils ont consommer film na biso to basé trop na kacha ba distraction ma maman koko moko boye bana moi miki ba kiti ba ba kaleso ba tongo donc tout ta bango te to focaliser toujours na bela production ba moto na la pesi na donc les sanzamba versus obet les sa maman na Leslie merci Niki Lesa mi file sa motema ya papi ya Richard Lesa ya Majos Lesa ya Dodo Lesa merci à toi Irène Kialuta et Nadine Kialuta Jocelyn Kialuta Karine Izanga et Patricia Branco Bibi Choumousamba et toute la décoration et merci beaucoup na le roi célèbre Christian Ngoma un grand merci Arlette Yala merci à toi Pichou du Fond à Mignon Noble il y a mauvais Pichou du Fond en tout cas vraiment merci à toi Tito Dacosta merci à mauvais papa Jean-Paul Kapinga vraiment et merci à Yomoko merci à de best qui derrière la caméra merci à ma copine chérie Elka donc vraiment il y a solo bien malgré tout que ça mais nous avons toujours un camarade merci de tout le Nzambe c'est bien Kazanga tous obligé à bien sur la chaîne Abisso à Vision Plus TV officiel RDC et vous avez la première fois ou la dernière fois tu as invité puis merci de la disposition au PCBiso équipe il y a Vision Plus vraiment nous sommes reconnaissants envers toi et puis merci à la patronne Bella Dinganga maman sociale na luba mini à chaque fois que maman aïbara pas sabana na mbala moko résoudre un problème merci à maître Serge Lukemba merci à maître Serge Lukemba Nana Lukuji copine Claudine Bolengé merci à maître Zodolo et puis merci à maître Yvon Balobi le beau Kwanzambe donc un Koukao merci à mauvais ambassadeur Mwamba Ange bon séjour na Katakine merci aussi à Montréal avec na caméra 3 fois mobile 7 fois noko le beau contre-pied koyeba musala esala bien image pro merci na ba téléspectateurs et puis ba abonné na biso vous allez qui branché à kolanda biso et puis nous avons occasion ya kolanda biso za abonné à chaîne noté abonnez-vous massivement comme abonné à chaîne oyo et ko sala biso vraiment bien ezala ki ngai mona na bino leki na bino nyonso ya bino le break qui goma o mesana na à chaque fois sur la télévision na bino ngana bino ceux qui est sous masia azonité tourner dans la prochaine ciao bye